cas, Nazarali sous un sentiment et lobela côté parce que les gens ont comme déjà les cas, ça fait vraiment beaucoup de temps. Oui, Salamaki. Mais la personne en question n'a jamais cité, n'a jamais identifié que non, c'était elle. Et Narocha fardo na mikongo ya batum souto bien na mitwa batum souté. Et seule le personne au ya salaki yango yomoko ayebi. Comment pas mutakalisation ba repesa pe makambo. Yebi so makambo te mo ba relation mo musubi ba ilando pe kala malaki po da pe mo sito ko malgré ça côté pe ka. En tout cas, si je vais dire na public nyonso ba Holanda ngai naza muto na salaki yango, comment est-ce que je peux dire, nazalaki na sentiment nango tendeti batunsu bazaza na sentiment nango et le rebond et salami et puis comme ils ko partager on de yemoko akompe komi kanga de yemoko pe sale makambo sala buzz kande utoloba naza mutu déjà genre wanate et ngamo que sale nga passi parce que j'ai une grande famille na poto, j'ai ma mère qui est encore en vie tout que pesa nga makambo batu wana zelate mais sinon makambo e pesa nga zaikara kimia o e pesa kinga de makambo parce que et pesa nga déjà kimia na motema et longola nga ba frus nyos longola nga ko bang longola nga tout talizo kimia ni fuko majite ko moka mo soni mo bo mona na ba parce que et salamaki na comment est-ce que je peux dire et salamaki na sentiment ya mutu wana yende fala yo ka sentiment wana et ngande siko vu que pesa nga sentiment te pesa nga pasi na sepela na makambo nzamba pesa nga on a continuer makambo e pesa melanga za kimia o ekota katinanga bato belo ba benga ngai po ba pesa nga ba courage yango wana makambo epesanga la base bele do yazonika ba fi ba chroniqueuse nde bilanga nae bilanga ne kasi ba o bazara facile mais ngai tangu tolingana kinaye c'était un homme que j'ai respecté beaucoup. Nazaki mobali nanga kande bato balo bakeno ezana ngomo muto musika ndeno ko pesa confiance. Ngako tunasali ya mso ya mukeza ebele pe basala ya minenet. Nako bima lâcheté na miso batu, nako bima kisengi to bia zo batu batu ko mo koma bia ko mo loba ou bien batu ka epembe nango poani non. Ezangai. Ezana qui fait que non le lobe tango le belo mon papa na pota bito da kapé légère. Qu'est-ce qui fait que bande ko na biso basi ba ko ma légère na ba poana po le lobe ba ko mo sanga na ba la poto. Et lo ni zanzala za pasi za la rani. Na habité sur internet yango na komi longo la tena mikoti sato yango pona nzala ou to yango pona kindumba ou to yango pona eloro nini je sais pas. Je me pose tant de questions mais na zone en réponse terme sunde na zana yo vu que ba question za yo ba réponse za yanga na habité sur place à nous répondre nga to yango pona nini ko sala musala oyo to yango pona na but nini et belé ba yango na ba but so bango mo bayebi mais nga en tout cas na koli na famille nzala te na yango pona na sala musala na ngai lingo eza aveugle donc tant to linga na to yeba te mususu o linga koka mususu o linga mususu aveugle mon mususu donc l'amour est aveugle comme on dit l'amour est aveugle donc non on a ma bête pardon non on a ma bête ce to lingi mi bal na ba poto bien sûr lingi moi si na Congo yo mobali ozali banda non on a ma bête parce que un jour ce que ça na sérieux en tout cas moi quoi rejoindre moninga ce yo ya te pozwanga emso ça ma campo mso donc en tout cas eza ma bête ezarande ma bête que bolingani bokomiti na ba niveau moko folie ezubino bokomosa makamdeti na mona na bandeko na biso obolingani na mwasi ozosala vidéo boy mwasi bandi ko sala ba jeu ba chantage mo bandi ko capturer ba vidéo et tout ou bien eza sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambe Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a un peu de pasiga, il y a un ndenge nanu. Donc total la Victoria TV, na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele nandenga ilusa Victoria certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria. À travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du
patron. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Angela, hein, la Barbie, hein, donc comme on l'appelle. Donc on va essayer un peu sur la makambe belé na monde na biso YouTube à réalité ntokuta nango surtout biso basi. Est-ce que d'après bien que chroniquer surtout il y a internet peut à vivre peu à l'aise donc on se makambe belé awa. Et aussi merci beaucoup encore une fois, merci à Loyo de ma caméra, merci à mon boss Jibé Koumal, le pétrole de Dallas, merci beaucoup pour la confiance aux autres renouveler toujours une équipe Oyo à Congo Victoria. Et aussi merci à Georges Louboma depuis Dallas, l'homme mon cœur sensible, la bien qui bongo. Il y a Davin Toulouse de Bruxelles, il y a Dani, il y a Dadi Mabib, mon connaît double commune na Paris. Moi bah viens nangaye, Dick Dikembes na Paris, bois que belé à Kim Pemba la main électrique. Sur madame. Faut à la madame Célène à Londres. Ce qu'on a madame. Voilà, donc merci beaucoup. Tout en Angela, tu peux déjà entrer. Ça déjà bien. Bisous. Hein. Bisous. Voilà, donc bonjour Angela. Bonjour ma chérie. Bonne sang. Ça va. Je veux très bien. Angela, mais vous avez un peu rare na YouTube. Vous voyagez qui ou vous allez à Kinshasa? T'es na salle moi déplacement moké, mais na zongi déjà na zankin. Faire privé. Oui, faire privé. Nazaki na Mwanda et pas l'honorable Yemoko, l'honorable Modero Timba. Na invitation na ye, Nazaki wana et puis na concert pe ya Wata na zela qui na concert à Wata et les après na zonga kin donc voilà. Soit nous par rapport à tous les bassin dans le monde YouTube ou boy, tous les victimes de makambe belé. Étant donné que les victimes de makambe belé, ils opposent à la victime de makambe belé. Alors, on a le quoi na zoaka na mona kana vidéo, mais na zoaka vous mokazote na tuna. Na meke pe kolandela na bi ah. Donc, il faut penga pe na tuna no Angela. Et ça les makandeni ne comme e banakandeni est-ce que mutongo pe trop koye ba lelo na nyangwa sala mo sikitoko boy amutakalize. En tout cas, Nazarali sous un sentiment ya lobela ngote parce que les alango makam déjà les cas, ça fait vraiment beaucoup de temps au Salamaki. Mais la personne en question n'a jamais cité, n'a jamais identifié que na lobakeno c'était elle. Et na rocha fardo na minkongo ya batumsuto bien na mitwa batumsute. Et c'est le personne au ya salakiango yemoko ayebi. Donc voilà, salaki oka et salaki ndeka et salaki sali moi complication mutazu moi trouble mais bon namakasi ya yemoko o bazo benga mikolo yo Karine Mokondi la baronne bo benge sunini autorité morale donc ezaki grâce naie de makamnyo c'est la nango kande la donc en tout cas benga kinga na veille ya makambo no leki oza parce que toyebani na pour internet te on a vraiment ya nanga ya lingwala abenga na komi na palais on a vendre na 24 na komi ya ebisinga que na tala boy la bouche boy ah oui effectivement tala boy za ki mobali tel ah OK mais bon zala no makasi eloko ezate tande na komeli boy c'est bon et puis makambo la nango ndeka to mona na kina ngo makamde sala mara lelo ezaki chroniqueur oyo lelo ezaki vie oyo lelo ezaki oyo mais nzamba sunga kaka bamsu bazobala bamsu makambo ezofongama bamsu pe makambo ezo avancer bamsu pe ce makambo efrenaki mais efrenaki pona yango te efrené nango katiki freiner mais sinon je vais très bien. Comment pas mutakalisation ba repesa pe makambo ye pese makambo te mo ba relation pa musubi ba ilande pe kala malgré pour moi si to ko malgré sa beauté pe ka mso e baksami et pesa makambo te. En tout cas si je vais dire na public nyonso ba Hollande ngai naza muto na salaki yango comment est-ce que je peux dire nazalaki na sentiment nango tendeti batumsu bazaza na sentiment nango et le bon et salami et pas comme ils ko partager de yemoko akomi pe komi kanga de yemoko pe sale makambo sala buzz kande utoloba naza mutu déjà genre wana te et de ngamo que sale nga pasi parce que j'ai une grande famille na poto j'ai ma mère qui est encore en vie. Je suis orpheline de père. O nazana ba master, ba concert bino, ba te belé bazana ba kinawa. Lelo so ba moni makama bongo et pesanga lokumute. Et belé ba kolo ba ke no mawa. Mais na ebi moté maté misu ba sepela. En tout cas pesanga makambo ba to ando zelate.
mais sinon makambo epesa yanga ezali kaka kimia oyo epesaki nga ezali ya makambo parce que epesa yanga déjà kimia na motema elongola yanga bafrousse nyonso elongola yanga kobanga elongola yanga tout takalizo kimia ni faut comme agiter comme ka moi soni mo bo mona na part parce que esalamaki na comment est-ce que je peux dire esalamaki na sentiment ya mutu wana yende fala yo ka sentiment wana e ngande siko vu que pesa nga sentiment te pesa nga pasi na sepela na makambo nzamba pesa nga on a continuer makambo e pesa melanga za kimia o ekota kati nanga bato ebele babenga ngai mpo bapesa nga bacourage yango wana makambo epesa nga non bato babenga nga mpo bafinga nga baseka nga non babenga nga bapesi nga baencourage ngai eza makambo et tout soit tranquille et puis j'étais pas comme ça j'étais pas la barbie tozo mona na lelo j'étais pas comme ça c'est à date ezali nazalaki nonu boye te makambo so ezalaki no ya développement qui vraiment makasi ezalaki développé te merci donc c'était comme ça. En tout cas, makambo epesanga ka na kimia wana. Bref. Parce que moi mbala on diaza moi na muta France pour nga na yebi na nga na tanga komote par respect pour ba ba ki so tangi bongo atam taki mabe ya balukelo tangi me yem ta sala ki mabe mais tango ba dénoncer bongo e komi o dénoncer ki pona ni mais yem ta banai mabe ba za moi na France ya solo azak en cheval entre Bruxelles na France. Ouais. Azak en cheval pour na respect na ye nazana nga na tina sala propagande na été parce que c'est photo lobela ngopo esila makambo yo azalaka en ligne ba moment wana na tindela yango pe et puis ye moko pas zaki conscient mais bon vu kazaneka mutu azaneka mutu ya mutu ya mokilio nzamba lobaka tu peux me dire que non Angela ezala batu mususu Bobi Maranaye au tombé enceinte comme exemple ok yebise que non j'ai mis mana na zemina yo tonton j'ai mis na zemina yo et tout o yebisanga e ba mususu hein na zemina nga tinga de na zoba tonga ou bien te yo na ba vie na yo mais sans oublier que tu sortais avec moi on couchait ensemble sans préservatif et ozaki koyoka bien mais tangu eloko mo ekoti na komi na zemi komi que no yangate ndemo kana makambo tango yoka bien rotinda vidéo rotinda photo et tout ozaki bien tango sko bobebani na mutongo bio pekise eloko mo bien eloko mo o balancer tango no yo tout no lo baka ngate to lo ba yo na makambo no ebele mais sans oublier que peut-être je le faisais seulement avec toi donc bref et na ngokama na soleil na mutongo ayebisinga mina jemeza lo kutangate na sala makambo wana nzambe na ye témoin na makambo ne bele belala tsanga ka poa nzambe na ye témoin makambo ya pesa nga ye bele wana ye moko ayebi so yene mutapesa nga makambo wana ebele na pesa ba jour ebele te na pesa ba mo ebele te mais moi je veux faire ce que moi je peux faire nzambe moi te voilà oyebi mutu so linga boma mutu jamais olobake j'ai mis mayo na boma yo na beto masasi non nakolo bango te on ezaka ngamo so pe na okotele ba prière ba jeûne prière ka ngai so pe na lobi que non banda otambola je sais pas comment likolo bien assez et tout en ka ngai mais na sambelaka naza mwana oyo bakoko nanga baza ba pasteur bazala ba pasteur naza mwana o na koli na bonzambe na makambo nyonso ya nzambe ma mère elle prie beaucoup lelo so maman nanga za na grado azana ngo eza po na nzambe parce que ezalaki elle est colonel full et ce qui ezalaki que maman nanga azaki na makambo ya baboye ba loge tout msumbe sida akoma so ndenge nini mais vu que ok nango na droiture wana yango pa loba moi nanga ke nango na droiture mais mutu asali yo mabe kozongisa mabe te yo buka mabolongo na yo sala ta ba jeune ko sokolate ata ya 2 jours ezalaka il y a des jeunes aussi tu te sacrifies pour na nzam tu te sacrifies pour na loromo boy na komela mai na kolia na ko sokola nzambe wana soki aza nzambe akufa ala autrement mais so aza nzambe wa sala likolo na se en tout cas papa on est là j'ai le monde il faut ça là moi siko ko bondela nzambe parce que nabi na okigeno la série continue donc non atalisi mando qui peut pas concert moi déjà à de promettre les mariages auto moi te que to banga que non deuxième personne peut mutakalisation aya les sous non concert wana aza sœur nanga aza mutoyo tolia na ye ba dendo tolia na ye ba kuanga ba poso ba sana ba kina en tout cas to sala ne ba biloko tellement ebele et aza mutu o nazo chaye en dehors parce que c'est ma sœur naza mutu rancune te yo yebi
naza muto peut-être que non na mutu so bobana au solo la té moi distance oyebe la mutu na elle est comment maintenant on a beaucoup de reçoit na mutu que non la fille elle est bonne ou bien garçon aza bien en tout cas clean hein nyonso le kalango carré mais bateau peut-être au bazana si ma consœur nanga na oyebi sa consœur nanga que to ki sa bateau na soni en tout cas donc ngana ye y a pas nana ba message on se parle ami oui aza camarade donc mbanda ami te ambanda la ngate ambanda kwena mbibo kwena mbali moko yopo kweki na même mobile oya zolinga bala yo bala kyote me ya zolinga bala moi passe na motema aza mbanda na ngate eloko wana vraiment j'ai mis na yebisa olongola ngonana ambanda na ngate pa otika la zambanda na ngate parce que ya yebi ngasa internet na vivra bien avec internet pende na zongi boy non vivre na ngaka mais ezate pour internet nde esali kenga na vivre bien non ce n'est même pas pour ça donc naza na ngaka ka Angela na ngaka Barbie obatu bayebi wana ndeko nanga makila nanga donc mutako kabola biso azate era ndemona yo boye moi rankine moi écoute bien moi le moi ko sona mukie batu mo baye na sima non j'aime ma boye guerre jamais mais mobali tambola malamu parce que yo ebité biso to ebika que non nazaki peut-être trois personnes mais il y a 2 filles encore qui m'ont écrit qui m'ont fait un message pour me dire que non Angela moi ko ebisinga Barbie au saleli vidéo au saleli mobali na émission moi ko ebisinga na luka yo na ebisa yo makamo mobali wana question mark donc question mark donc on ne sait jamais bala base belé ya zonika ba fi ba chroniqueuse nde bilanga na bilanga kasi ba o bazara facile mais ngai tangu tolingana kinaye c'était un homme que j'ai respecté beaucoup nazaki mobali nanga kande bato balo bakeno eza nango muto musika ndeni okopesa confiance ngaku tunasali ya mso ya mukeza ebele pe basala ya minenet nako bima lâcheté na miso batu nako bima kizengi to bia zoba te batu boko mokoma bia boko moloba ou bia batuka ya pembe nango poani non eza ngai eza na vieux mo ba utso benga je crois na Bruxelles po ebisanga non oni biso mibali totonda raté imaginez biso mibali totonda raté nengo sali bongo c'est bien bon mais yebaka ako continuer na eko linga linga ka bino parce que boza facile nazaki na mona tout facile c'est ka téléphone na katelier téléphone na banjo continuer ko benga pesinga kanda na kangi na bloquer pourquoi aoloba bongo parce que moi je fais une émission je le fais c'est moi na habité ce cameraman atalanga bien c'est moi quand je le fais j'ai très mal non ça la ngote pona ko sepelisa bino non ça la ngote pona ko sepelisa monde entier bien pour na sentiment je le fais parce que komelinga et je le fais naza moi na moi si na yebelonga na osala na obanga mutute oh pas na posa ta l'émission te atalité on a posa ta la commentaire lo bagnon sur loba a lobby na ye je le fais parce que c'est moi ah ouais le lobo bloqué Nani ya Karine pourquoi vous bloquez en Nzembo Nzembo pourquoi parce que à mataki bomoni que no petit oazo kende kolekana ba 2 jours à pas ma 600 quelques mille vies yango bozu bo bloqué donc nalo congolais de moté mabe congolais qui monté mabe mais et refuta nango pété qui monté mabe yango to bando saka qui monté mabe jusqu'où et refuta nango te ko ba console pe musuba o CP na malara mninga ba sena ba vidéo ba zo seka eza pasi ya on a le na monde internet ça motema mabe tambola makasi donc na monde nyonso motema pourquoi motema mabe muninga atako bakangi mais monde entier de yebike a numéro 1 oyo nzembo na mati so ezaki a combien tala na ebite ko na ba combien de kilos ou bien ba vue wana et là ça va mais a mati déjà so na ba 7 combien dans combien d'ailleurs OK 700 000 vies 700 000 donc c'est déjà beaucoup tout le monde andimi na le kananzela kutu na yoki ebeta na bar mon boyana Arafat et ongabi tina bar donc c'est hommage nzemba hommage mbako beto na bar aziango na téléphone na tieboye ebeta siko na nani et ça linga plaisir en tout cas voilà donc eloko loba trop ezana ngote ba o nyonso ba loba na bango ba koko loba ba lobi na bango je le fais parce que c'est moi donc voilà. Qu'est-ce qui fait que non le lobe tango le belo mon papa na pota bito da kapé légère qu'est-ce qui fait que bande ko na biso basi ba comme légère na ba point na po le lobe ba comme ko sakana so ni ba la poto et lo ni zanzala za pasi za la kani na habité sur internet yango na komi longo la tena mikoti sa to yango pona nzala ou to yango pona kindumba ou to yango pona
eloko nini, je sais pas. Je me pose tant de questions mais nazwana en réponse terme sunde nazana yo vu que ba question eza yo ba réponse eza nga na ebite ce place ana ko répondre nga to yango pona nini ko sala musala oyo to yango pona na but nini ebele ba yango na ba but so bango mo bayebi mais nga en tout cas na koli na famille nzala te na yango pona na sala musala na ngai pona interviewer pona na sala onga na koki osala parce que eza na bato ebele na bapoto na babeta ba 40 ans ba ya kokinte ba ebite ke ba chasser tonda boye ba salité na ba bandal c'est Paris boye amsu batika on na ba image musu ba ebite ke nzela na bandal ba fongola ngo ba longola bordure bato ebele ba ebite e bato ebele ba ebite mais tongo ba mona na sima na biso bato ba mona na sima na biso donc voilà en tout cas ezaka likamoro ya pasi quoi totika kimute mama be to yaki internet so pona musala to yaki te pona ko chaba kisongi songi ngana ye guerre to yokana te. Moi je parle bien avec tout le monde. Je suis bien avec tout le monde dans un parti prité na muto ngai na sala Karine za bien na bato so ne pas adversaire Karine automatiquement ba l'option souté pour so na Karine. Lobby na message monte sur le lobby na ba si je me trompe pas ba 19h na grâce temo to komanaka to solo lara. Et puis Karine Mokondi la baronne autorité morale. Donc numéro 1 la chroniqueuse Nyon on a la chronique Namibali Fimbu hein donc na solisake bien Kapachito solo la bien sœur nangai et puis Gloria Olangi place Nyon sur la mona reza na quartier na bandal nga na okita na escalier na moni na c'est parce que ba quartier mona ba cousine nanga ndeni ni bien to solo la très bien na ebité nani so po bato ba guerre ndé amsusu balinga mo makambu bango wana na ebité et kasi moko na mo pe na kat na mo ba kombo tengela mo ka ba sele da vidéo pas do seplandé ba kangi Bakari. Ah, en tout cas, je suis désolée ceux qui ont CP là bon. Na ebité ba rancune nini bazanango na ba mokondi mais sinon mokondi a frappé qui déjà. Eza lelo ba kangi a frappé qui na déjà sans rancune, sans créer loko mokondi za na déjà likolo donc voilà ta ba kangi a betane kara. Non, voilà. Voilà mais kobeta na ba bi à côté da comme moi artiste donc chronique on dit atikango alors ça so pisse musu ya rumba. Ba zate ba produire. Ya ça la rumba moko yemela Junior Kabandanga na mwasi. Karine ko musika mokondi rumba ya bwakanga ta libanga pardon na leli libanga poupée Barbie de la presse donc confirmé pour mon qu'il rapport so confirmé ata ba yokinga te ba yoka nzembo ata ba boyi ko yoka nzembo na tindela bango po ba yoka libango bwakinga donc voilà donc merci beaucoup donc là c'était pour tout cela entre femmes tout le papa ba réalité même so ba passe ni to mona rawana ya mutakalisation est-ce que tu dois payer to kopi pe ko doit payer la relation pe libanda te. Il faut que bon la que pour les bolinga ka libana est-ce que dans ma bé kolinga mobile mobe au mona été au yebiete malingo na YouTube bokepe na bolingo pe lobby pe balani bolingo eza aveugle donc tant to linga na to yebaraté mususu o linga koka mususu o linga mususu aveugle mususu donc l'amour est aveugle comme on dit l'amour est aveugle donc non mona ma bête pardon non mona ma bête ce to lingi mibali na ba poto ou bien so lingi moi si na Congo yo mobile oza libanda non mona ma bête parce que un jour ce que ça na sérieux en tout cas moi quoi rejoindre moninga ce yo yate pour zwanga emso ça ma campo mso donc en tout cas eza ma bête eza rende ma be que bolingani bo comité na ba niveau moko folie ezubino bo komosa makamdeti na mona na bande ko na biso o bolingani na mwasi ozo sala vidéo bo mwasi bandi ko sala ba jeu ba chantage mo bandi ko capturer ba vidéo et tout ou bien eza mon peut comme ko banga pe ko za na relation mo pe libanda zo banga za makasi ta obangi yo za na eta to bangi ozo kati ko so problème te me futa la pese ko nazana nani c'est ça net yo pese mutu confiance ma décevoir yo ma bende ce que da déception ma bende déception et puis ma BP ezaka tombe au décevoir en fait tombe kabwani et c'est un peu de effacer o eza ba image na ye mais quand tu gardes ça basi musu ya ba poto musu so doki na ye ou bien ba kanda musu azui téléphone mbana moni ba chérie azui ka ba bandi publication musu mobali il savait pas moni bilo musu ça na mara musu to pesa ka mibali ba faute que bo publier ka bo ça peut-être vos femmes parce que to yebi ba réalité poto wana to yebi to solo na ba vieux belé musu azana eno na kanda te abata me pas fimo mais tant boka belé azui mo musu mbongo ba futa bango wana soko sala te il t'envoie $100 yo moni oh vieux une semaine 200 oh vieux non musu so abata na sima mwasi mais tangu moi c'est mon biloko bongo nako benga na ya bengani a ba bagage libanda nako publier fiwana donc il faut seulement éviter en tout cas to zwa ba laissant il faut seulement éviter donc merci
Suite comme une sous Angela, donc dernièrement par rapport à cette émission, bah remerciement na banani au batali bisolelo. Par remerciement nangai, non, mot de la fin, non, exactement mot de la fin nangate. Koufité par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, na ebi que to sala ka be émission. Merci na yo muto yambinga en tout cas. Merci na site munene en tout cas batu bazala Congo Victoria, batuba s'abonner et belé na Congo Victoria pour les sites mo kitoko image kitoko son kitoko na ba présentatrice ya kitoko. En tout cas, merci na bato nyonso balinga poupée Barbie et à toi l'honorable Alpha Imbolo na kati ya Belgique mon vieux merci na code na Zwaki. Mon anniversaire c'est déjà demain. Ba vidéo na bino ba appel et au salanga bien moi code moi western moi ba agent ça ba simanda kuane sala bien. Donc merci na batunion son tout ba comme musuna obosana K14 kuminaine na kati ya Glasgow prêtre na lingio mingi mon vieux na madame la métisse pembeni. Donc na batunion sera balanda. Numéro bon monsieur batina code botina. Ah ba ye non e pa na yo ba bengi yo pesa. Yo pesa numéro te. Ba benga yo pesa nga Oh, ok, c'est bien, et puis ça est numéroté. Voilà, merci beaucoup. Alors, il te bénit absolument, ça a moi plaisir. Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui était branché ce côté sur Congo Victoria Télévision. C'était moi, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Nalingabino moi ming, nalibno moi fort. Nalibno moi trop. Sur la tenue qui n'a pas concert, parce que ils ont expérience naie. Il faut comme on a les campo au senti ni au muninga santaki. Mais tel moi au les angoté, moi yo passe muninga au kaité. Donc si votre vidéo la émission, azolo bodo finga ebe comment est-il au senti passe ni au ya okaki. Après si mutu mo confiance, mais mutu on a retour à décevoir yé, na retour à salier mabé, ça fait très mal, ça fait vraiment mal. Faut na balabala na banda là, donc ko ka ba swami tuka, to apena na balabala, donc to linga vraiment banda na absolument mingi pour ba place ça émission, les rebelles. Merci beaucoup dans l'heure de ma caméra. Merci beaucoup à mon boss JB Koumalou, le pétrolier de Dallas, boss Adam Moko, et aussi Georges Lubomana Dallas, Hercule, bon voix tu l'as belé, Hercule donc na London City descendant Simo Kimbangu, voilà et descendant ya King Kester Nzambe. Ndiro nga Simo Kimbangu bandero, descendant King Kester est mené à Congo le Zoso pe à son âme. On se retrouve prochainement, c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. Blague télé loi sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki